bande ko na ngai nyonso bozali ko landa biso na mpoko lelo yo. Ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana kati na émission oyo ya La Vérité. Lelo na mpoko oyo nazali kopesa bande ko nyonso bozali ko landa biso partout au monde mbote na kombo na kolo Yesu. Mbote na kombo ya mboka na biso ya Congo, mboka ya Afrique. Bande ko nyonso bozali na Afrique bozali ko landa biso na Europe, bisika nyonso na États-Unis. Na banza na poko ya lelo yo lisolo oyo tozali nango tokolobela ezali mingi likambo ya mpasi, likambo ya mawa, likambo etali ba lamentation. Ba lamentation oyo bazali ko benga comme si ko se plaindre. Ba lamentation pe oyo na Kikongo ba benga manyongo. Manyongo ni ko ba ete otia likambo oyo zo simba te. Okene musala na musala ba chef no batelemeli yo. Oya na famille respect moko eza komona na te. Oya na quartier makambo ezali ko simba te lobi vie eza ko simba lelo kutu eza ko yaka grave. Oya na santé ezali ko pesa kitoko te. Oyo nyonso ezali série de problèmes oyo ezali ko sala ete mutu akokomaka na point ya kobenga oyo babenga kombo ya lamentation. Ba lamentation esili komona kati na société na biso ekomi mingi na couleur nyonso na ba angle nyonso. Ba angle tokoki kobanda na tongo ti na poko pe tosilisi tokotikala kosilisa yango te parce ba lamentation esili koleka mingi kati na société na biso kati na vie na biso. Oza na diaspora ba lamentation ezali. Oza na propre mboka na yo komi lokola kutu mboka ya bapaya makambo yango nde tokolobela na poko lelo ba lamentation. Ba lamentation pour la bandeko bataka Bible bosili koyeba ete biso kaka te. Pourquoi biso ba chrétien toza na avantage mingi kati na mabele oyo ya koyeba makambo ebele photo za mingi bato fongwana mingi. C'est parce que tozalaka na ba référence to Bible. Bisika to yo ke kotala pe likambo yeli ngai est-ce que eyela yipe mutu na mabele oyo. Toza na taya ba librairie to na journal na mboka na biso te. Toza na taya unotuna bakoko na biso ba papa na biso te. Kasi soko ye na Bible okoya komona ete ozali na opportunité ya kotala référence ya koyeba bandeko pe dans le passé situation passe oyo yelaki bango soki ezali kati na maloba na Nzambe kati na Biblia yo pozwi référence oyeba ete ngai kaka te bato musupe yela bango nde yango wana mingi bakolobaka ete ba émission nanga eske na koyaka na politique na koyaka na société na koyaka na mateya ya Nzambe quoi au juste non naza ko reprendre ngo chaque fois naza koyaka na ba émission nanga pour vous rappeler ete ngai na moni nanga place mususu o na koyoke na mabele te o na koyiko zula sagesse te soki na Bible te yango wana makambo nyonso tokoloba lelo ko concerner société na biso. Mais la Bible tokende kozwa opeka na mokanda ya lamentation oyo komamaka epai ya mosakoli Jérémie. Lamentation eza na 5 chapitres. Oiko bana kotanga ngo dans 30 minutes pe osilisi soki oza pressé pona kotanga ngo la journal. Mais soko lobi otanga ngo na malembe oya komona ete 5 chapitres ya lamentation. Oiko zo atape 1 mois 2 mois nano osilisi kotanga yango te. Parce que okokoma no kuta deuxième chapitre te mai na miso ekomi kotanga yo déjà po moni pe moninga na yo mutu place ni akonza maka ndenge ni pe mona ki pasi to meseni kotanga ba psaume to meseni ko yeba banzembo to meseni ko sepela mikanda ndenge na ndenge ezali na Biblia kasi boni kati na biso tozokatanga lo kotanga ba lamentation mais so to kotanga lamentation na banza ekozala un peu trop difficile pour mutu ako quand même ko kimba religion o babengi comme la religion chrétienne. Mais c'est parce que yo mondimi soki elekele pe inane otangi ne pe kutu mokanda lamentation te possibilité ezalete mukolo musuba ko yelo bato ba franc-maçon bato ba ngomba ndenge na ndenge bato bisika ya ba culture ndenge na ndenge okay ino pe ko landa bango otiki pe lingomba na yo otiki pe kondima na yo en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que simplement oweleli kozanga kotanga Biblia po yeba petete paso zali komona pe elekaka na oja na Biblia yango wana oyo ezaka introduction na sidi kopesa bino pona kumba bino wapi yango na liko kumba émission oyo nazo kumba ngo na section ya bampasi oyo ezali koleka na Afrique précisément na mboka na biso ya Congo. Mboka na biso ya Congo pourquoi? Parce que mboka ebengami le plus riche du monde
les per capita les plus pauvres du monde. Parce que nous kuta na Congo même bisika kutu ba guerre zali ko lekela na bamboka mususu passe ko mona ngo penza na ndenge na biso Congo te. Parce que ba place à guerre o no kuta était peut-être guerre mu te disperser bango. Mais biso na biso. Place matiti ezali ko bota ba verdure kitoko. Mais mwana za ko kufa nzala. Voilà pourquoi commission pays mususu to ko comparer ngo ata moke kutu na Congo te. Comment va maïs ezalité ya mwana bazana ba sécheresse biso toza le pays le plus riche en termes ya hydro mai place nini village nini bisika ni oyi kozala na Congo eza na première passe ya mai eza penza te bamboka musu ya mwana bazana ba crise mais biso réseau moko ekoyi kozala te pâturage toza na yango na Kivet centrale nyonso na toza na bambula du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi Congo est mboka oyo le plus riche du monde angle nyonso de place na okoya komona bato bazali na ba lamentation pe eleki somo de place wana introduction na ezali ko funda ete toko débattre ba échec ya Congo toko débattre ba passe ya Congo na ba section oyo ngai na sili ko sala ba recherche ba analyse na ba ndeko belé pe mikolo bazali ko lobela ka yango mingi biso nyonso okuta na point moko kaka ete eloko ya liboso mutu échoué na mokili ya Congo eza d'abord religion. Religion esili ko kweya totalement. Religion ezali na échec. Religion ekumbi biso na bisika oyo ezali ko sala ete spiritualité bomoto ya biso bana ya Congo esili ko sila ekomi na point le plus bas. Oyo ezali ko senga ete il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut likambo moko esalema. Soki likambo esalemi te tozali ko boma tango na biso ya pamba ya koluka ba solution politique ya koluka ba solution ya technologie ya koluka ba solution ya ndenge na ndenge. Quand on parle de religion ici, boyoti ngala loba te que religion chrétienne. Boyoti ngata na parce que religion signifie kosambela nini ekoyi kozala ba musulman eza religion. Ekoyi kozala ba bouddhisme ezali religion. Ekoyi kozala kibokoko ezali religion. Religion nazali ko lobela awa na généraliser yango d'abord na première phase pour dire que spiritualité ya niveau ya batu, moralité ya niveau ya batu, na niveau spirituel esili ko kweya. Deuxième section toko toucher société. Place wana na société toko lobela mingi tali bakamtali ba mœurs. Ba bizaleli ya batu, culture ya batu, kotambola ya batu, kosungana, ba service communautaire entre biso na biso. Kuna pe tosili komona ete échec ya solo ezali yango ba échec on toko analyser. Epe komona ete sauf ba soterei bible lobi bat ba ko na groupe bazali ko tambola bongo bazangi bokambi bazangi un leader mais le reste ya ba nyama nyonso bazali na zamba y compris batu il faut qu'il y ait un leader et quand on parle de leadership a on est touché eloko ba ben kombo ya politique a commencé un échec bien sûr que oui responsabilité na côté politique ezali oya na côté éducation olingo mona fitira mboka olingo yebisanga mboka na biso boni kokoma ekozala d'ici 10 ans d'ici 20 ans tokosala forecasting anglais elingo ba otala likambo ya lelo et puis dupliquer yango 10 ans 15 ans ezali ko ya à peu près raisonner ko pesa par exemple valeur ndako na oiko forecast oiko yebete le pango na ngala sombi yango na valeur à $6,000 mais d'ici 10 ans d'ici 15 ans soki cité ekoti ko évoluer ekoti ko mata bat ba oiko bakisama peut-être le pango na ekoti ko na valeur à $50,000. Donc c'est comme ça où via batu soko liko évaluer il faut éducation ya bana bana soki bazali trop mal éduqués possibilité ezali génération ezali ko ya eko tourner bien te yango to ko l'appelle côté échec ya éducation nationale na mboka ya Congo. Technologie peut to toucher yango. Pourquoi technologie? Parce que kuna nde to ko lobela qu'est-ce qui fait que outillage o ezali ko senga ete muntu faza la yango na maboko po eta ko progresser na oyo azali na yango akosala na maboko te akosala minu na yete na kosala ba outillage neti ba mécanicien o kozala un bon mécanicien mais soko yebi no ko batela ba outillage te ba clé wana ozana clé de 12 te ozana clé de 14 te o ko simba maintenance a camion moko te passe kilo ya ba vis o ko kanga maka ba bulo wana mingi 12 14 mute kozala wana yo mécanicien soko yebi ko batela ba outillage te peu importe mayele nina ozana mécanique o ko lobata alternative te na problème ça va ça la minu okene kolongola yango
technologie est un échec. Donc 5 points oyo ngai na analyser na mpoko lelo yo ekozala un religion échec na Congo, social société na biso échec na Congo, politico échec na Congo, éducation échec na Congo, technologie échec na Congo. Les 5 points oyo est très capital ce qui est siliko échoué dans la société na biso toza na problème. Yango wana lokola na pesima introduction bosiliko yeba déjà été lamentation na ekozala na ba angle nini tika ndeko de stress opesa biso moi 2 minutes atamuke ya moi muziki comme ça tant tokozonga bon on a gene ko toucher premier point ya religion place Congo ezali na kokoso na problème na yango ba lamentation ezali ko yela ndeko de pemisanga muke opesa biso na mwanzembo kuna. Ndeko na ngai merci pona bandeko oyo bozali kolanda biso na poko lelo tozali ka kolombela makambo etali ba lamentation ezali pe na Biblia. Lamentation kati na Biblia ezali mukanda ezala na 5 chapitres. Lamentation ebileza biloko emonaki na tango bana Israël basila iko konzama devant Nabucodonosor. Pourquoi? Parce que dès le départ na tango bazali kotonga montagne ya Sion qui est na Jérusalem. Ba prophète to basali ya Nzambe qui est religion place on a protéine tant to kozonga to kolobela religion. Ba prophète précisément ba komaki na misala ya parce que projet ya construction esiliko ya koleka na ba ville ko yebisaka bato nanango alingi Nzambe ya pambola ye aya ko tambongo na libenga awa poto tonga montagne Sion lupango ya Sion. Alors bato comment ko pesa bambongo bato musu bazaki na ba pauvre bazaki na rien à voir kutu na makamotali bambongo parce que bazaki ba kutu bambongo mais ba prophète ça ne dérangeait pas ya ko senga bambongo tant ba ko bambongo boya na Jérusalem boya ko tonga ne fiske mira ngo bolo yibo ko tonga bongo ekomaki na libenga na bango ekomaki sorta commerce moko boye